azali esclave te. Maman na biso egeti yo olo baba pesa na famille na yo $200 chaque mois ya mobali nde likaku to atako to likaku azaka na besoin ya bambuma na zamba ke ye alia. Maman na biso egeti soki ngai mobali wana azali koyoka ngai mwasi soko meki ko pesa €200 chaque mois soki nga mutu na bengi saki yo na kozongisa na kati na Kinshasa kende okende koteka makala olesaka mama na yo parce que oyaki libala te oyaki commerce pour salela ka mama na yo na banzi libala na banzi papa na biso zambwana alobi bien avant tout d'abord au pesa na libanda ndenge balobaka bato batanga mingi la charité bien ordonnée commence par soi-même ndaku na yo ezala na kimia avant okende kosambela nzambe na kati na église il faut tika kimia na mobali na yo na bana na yo boy obomi ndaku na yo mais oza kokende ko servir mama oya bota yo po mobali wana abota mabima kaka ndenge wana mama na biso egete omoni sujet oyo ye nango ba mama abobeta maboko tebo sepela teke azako kotela bino ngana zalaka défenseur na oyo ya buzoba ba mama ba oyo balingaka keno aye libala kanisaka kaka mama na ye na tikabi koyoka tena masolo oyo beti mwasi wana abanaye kotinda chaque mois $200 na mama mobali na yoki yango te omoni mabe na bino basi kimuyibi pe kibundoki obozalaka na yango bolingi ya bino elia mabien mais ya mobali ekolia mate tala esika obozali ya kobunga nga nazali ko encourager tata wana soki yo muto bengisaki mwasi asala te a dépendre na yo boliaka bafufu na ndako comme ça totala ayaki libala ou bien ayaki musala ayaki commerce ou bien ayaki kolukela famille ya mbongo mabale bele baby papa na biso zambona wuti koloba yango ezali na mibale bele babengisa basi na Kinshasa mabala nyonso tout lokola ba préparer ki bango bien te mabale kufi parce que mutu wana ye na poto makanisi na ye kaka mbongo abengisa to sala na statistique na kati na Europe awa totala banani babengisa bandeko ebele na banzi okomona basi mwasi mobala bengisi yo na Kinshasa oye pas même une année obengisi ndeko pas même 2 ans obengisi 3 ndeko mbongo wana zozwa wapi yango moni ba mibale bele bazu ba malédiction na kati ba famille na bango abengisi mwasi abengisi ndeko mobali tilelo abengisa ndeko te mwasi wana zwa mbongo wapi mwasi atindi camion pa na bango mobali tilelo azoko kotinda camion te azoko kosala ba faire te est-ce que na libale za na mbongo ya mwasi na oya mobali mutu na mbongo na ye ndenge tomona ka basi camion mobali na ngai or que lelo ba ya biso mama na biso egete toko bunga kate nga nazali awa nazali ba mama bokota na bino ta 2000 ata ba papa bokota nazana position na ngai na tikali kaka ndenge wana nazali pour mobali wana esengeli kolongola sime te soko longoli sime ezali faiblesse yebisa na lingi osala te soki ezali na loi moko awa na kati na poto ou bien na kati na biso ba bantu soko bengisi mwasi il faut mwasi asala ozana droit parce que yozali chef ya ndako mwasi akoki komande oto soki te azonga na Kinshasa kene koteka makala kuna soki teka ka fufu aba na kolesa mwasi na ye eboto mama na biso igeti nazali awa na ko continuer na biso tina suka eboto to ali vraiment intervention para biso DSV kitoko solo to zali ko yamba toujours mikande zali ko kweya mama na biso so akomi mokanda mama igete likambo yo lobi ete papa soki opesi na famille na bino silikaka oya nga asalaka soki kaka na tindeli famille na nga mwasi eloko mama igete tona lambi mukolo wana mpakasa na te mwamba na kati opose na table alia te yo kaka na bea na nzala te akomi akosata hii seme kolia su malamu te na ndako asiriki ye mpona lingi mbongo azotia yango na banque to bomba mais soki basombele biloko ye asa kondima oh papa na biso tala modele ya jour ande wana bongo basombelaka yo jini na bakechi eyaka dépense te bon $200 nga na kopesa na mama na nga nde yoki motema mabe no te yanga na tia na banque olingo otelisanga grandeur ya hiver otelisanga air à 4 heures na bimaka oh mais so osombeli jo basheri osombeli nga bilamba mingi tika boma mbongo na yo mukoli yokolo bango mukoli yokolo bake sheri osombeli nga mingi bomba okoloba te wana yo sepeli ya sheri oyebi matai na ngai ekoka ngai yana meke ekoka nga wana yo sepeli mwasa pesa pa na bango yo kimi kolia ayi mama ikata na lambi soso modele ndenge no poser la table mukolo la fufu ya no zonga na cuisine ona ana nzala te akabika ba manebo zoka siliki ka pombo eke pa famille mwasi oh ça va zo modele papa na biso zambwania pasola poke eboto ya solo
Merci maman Igete. Bama solo toza nango tika bato baza kolanda yango tozwa yango comme ba débat kaka te mais ekota pe comme ba conseil pour modifier pe ba vie oyo bama bala eza na problème parce que na banza nzambe asa sunganga déjà ko aider pe ba couple mingi na poto na sujet oyo. Donc nazozwa yango comme débat lisusu te mais tika ezala nyonso akoyoka a profiter. Kombo ya yangai na bama bala poto soki to kolongola yango te. Même si mabala ko sala 50 ans ekokufa. Yangai place outi kolobela. Naza komi tu na bien quel est cet homme là? Oya azali ke yo mwasi okei ko sala bon ko someli ba ketch ba sapato e chéri yangoyo. Quel est ce bébé là ba somela ka ba couche? Wake ne ko sepela ke mwasi na sombeli ngai ba sapato ba ketch ba nini? Mobali wana nazo be ko me bébé ba someli ba couche. Parce que en réalité tika boye ba yango ke mobali komona na ye na mbongo ezalaka pona kolia komela ya lelo te wana eza role ya mwasi komona kolia komela kolata teta mobali na ndaku bato bazoluka toyeba place ni ekoresoner na vision de futur mobali amonaka salaire ya mwasi ya lelo il faut évaluer yango na ya ye qu'est-ce qu'on pouvait faire na salaire oyo soki tokoki kozana lupango na biso na Afrique soto kozana lupango déjà ba brique boni eza na kati ya $200 oyo mwasi oyo aza kotindaka chaque jour na famille na ye biloko boye mobali soko oza komona ka date ya lelo yango ekomike lelo crise ekoti na Europe mingi tozolinga tozonga biso na Afrique tokenda biso kolanda mwa babiloko na biso ya taya mike kuna toza na kimia na biso mais soni tokomi bara oke mboka asali te na kokende te non c'est parce que tu n'as rien et si tu n'as rien parce que toutes ces années bezo baluka kaka mama lelaki na wenzana monaki ketch muka sapata mobalo ya sepelaka mobala falata kaneti boy ala sombi yango mobala na Paris falata ka jacket netka ona monaki ba mazantomo banini tout ça ala sombi au papa yo pela kanika ni na oh za basalite biloka basi yo mobali jamais moi ça oyo ko na wenze wana ka sombela yo sapata ye nango oh apeso permis so na sapato nani oh yebiso ngai ko sombela na ketch o yango de vie na ngai nani yo mobali za obligé maman osali combien ça awa ngana sali combien na te awa et puis to planifier pour na futur na biso na mboka na biso to futur na biso awa c'est ça où ba tête mibal esalaka et challenge ngo basi ba yaka lango toujours mala citron bini na somba yo mobali so za dynamique ko bloquer ya biloko te pour la sa moi si vision ya futur te moi si akokumba ngo ba dépasse tala na ka nyos mama igeta za ko sala awa typiquement nature moi si maman la ngafuna tine $200 par mois ça va maman na tine $200 chaque mois na la yebiso ke eza responsabilité na yo moi si otina ka ba parents na yo mbon solo ya so papa na biso zambwana oniatili kabumoko eningisi suki ya moto na biso ba mama otuni biso nani apesi yo responsabilité ya kotindela mama na yo mama ya bombinga 9 mois papa na biso zambwana mama ya bombinga 9 mois bapesa responsabilité autorisation pour papa totalement à Kobunga à vous la parole je réponse na ngai ngoyo ngai mobali nani ngwa yebisi ngai ke mama na ngai papa na ngai bande ko na na tika ke ezali role na ngai ke responsabilité na pona ko lesa bango sumbisa bango na tiki na yo mwasi na bani na ngai mobali nani ngwa yebisi ngai ke jour na bino na ndaka ba para na ngai pona ko bala mwasi na ngai oyo to bani ko bota bana ke sikoyo mukumba ya papa na ngai ki ya devant la silisa yango akomisa nga mobali na bima ba classe akotanga ba classe pona koma penga responsable ya vie na ngai ki na komi lelo ye papa na ngai ye mama na ngai ayebi te ke tawo ngai na bali na bima ki na ndako ne que je suis maintenant responsable de ma famille pona ye ko ya ko ya ko ta charge ona mutu na il n'y a pas un seul homme sur cette terre abima pa ba para na ye bongo abeta tolo ke famille ngai tin pe bobota ni 7 Bobota ni 14. Qui te dit que tu seras capable? Quand tu es incapable, c'est peut-être ta femme. Bolimbisi, papa na biso zambwana koba koza na biso na zera singa. Tomoni ndeko akote libiso ndeko na biso baba mongita. Ndeko la azape ko yoka ngati. Tango aye peut-être ko répondre. Ngai ya mwana. Ya so papa na biso bolimbisi ndiko zongela yo za na biso na zera singa.
Merci maman na biso igete moi bolimbisi tikela papa na biso zambwana aloba soki asilisi nde opesi papa na biso baba mongita akokima te azali awa tika ye moi kelele pona nini soko moni esika obino ba mama bozali kokweya olingi oyiba maloba papa na biso zambwana biso tozali awa émission mama igete neto kotika ete eboto papa vous la parole ya solo merci maman zawana oli na solo ero tous on peut comme conseil pour na outil na ba désordre oyo n'importe jamais qu'on a un conseil na mutu soki na viva ba expérience ba makabongo j'ai beaucoup échoué dans ma vie na sala yango na tinda la femme na la famille mbongo na tinda pe famille na mbongo na zo li futa moko te na za intérêt moko na biloko yote mais j'envoie toujours de l'argent mais sur cette condition na za ko lo bango très bien au tinda la ba parents na biso ba support ezala kaka ba échange de cadeaux na za ko bela ezali au tindi question que naza lango yango mama igete tsango na mutu pour comprendre bien mama langa aza awa aza kotambola mutakala bilamba ezate mwasi nanga mama ami azali awa aza kotambola mutakala bilamba ezate naza na liputa moko kaka question ko poser ngai entre mama nanga na mwasi nanga na ona kopesa liputa ngo réponse nanga na kopesa na mwasi nanga ye tout nanga réponse pourquoi parce que bawe bare so baza na balabala batamba oh tomonaki mama ya papa Etienne qui est papa na ngai mutakala sonia papa na ngai oh tomonaki mama ya ni mutakala mwasi ya Joachim c'est clair que entre mutu obali couple o ebalani ngai na mwasi na ngai je dois d'abord prendre soin de ma femme et de mes enfants enfin bon on a remona papa na ngai mama na ngai na bande ko batikali mais likamo mama il veut toza koloba nyata on peut très bien continuer à insister que c'est ici où babala nyonso poto ezala yeke eza ko simba te parce que et comme concurrence entre mwasi na mbali na kata ndako zuwa ezali eloko moko très fragile ezali yaki yo mwasi ko yebisa na yeke osali mbongo na kata ndako na et puis mbongo otina na ba para na yo sanga na yeba sanga na to débattre yo mwasi okene ko mona mobali azali ke azwi mbongo atina na ba famille sanke yo oyeba pendant que oyebi ba facture na ndako ezala retard et ko simba te toza mal préparé na makamota libala tozo kene soit na culture ya ba western soit na ba culture na biso ba village na biso tout ceci ya ba ndenge na biso mais surtout que la définition nzambe que l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair jamais ba famille na biso e okabona na poto problème à poto ezala encore moko concurrence et continue kata ndako toza ko sala ba concurrence entre moi na mbali je suis contre moi si to mobali nyonso tina rambongo na Afrique na ba famille na ye comme priorité et puis atiki ba facture na ndako ce n'est pas notre devoir mais c'est une obligation seulement par souvenir seulement ngana bien un souvenir maman na soki na tina rambongo c'est parce que par souvenir que c'est ma mère je lui envoie mais je ne peux pas laisser ma mère derrière pour la femme na moi si na pe na sombi la ma puta te zombo ko ko somba ayebi mbongo za bito yokani na lalata atali akeko somba liputa c'est comme ça nga et pas na ezali et na pesa on conseil na batebele et ça marche mais ce qui yo moi yo somba liputa na ndenge na yo na tana yo jour na yo na pe possible na ndenge na jour na modèle na ngai et ko simba na ngaka te à vous l'antenne. Merci beaucoup papa na biso Zambwana Joachim motema ya mama na biso Ani koba koza na biso nzela zinga toleki susu ko pesa maloba na papa na biso akoteli biso papa baba mongita olandi moto zali kopela na thème oyo botala misala ya papa na kati ya chemin ya libala nyata papa vous la parole boto papa merci beaucoup merci mami mama Igete na zane sengo makasi ya kokota na thème oyo pe na sepe na mpenza et pas na fandaki na tali na yoki ndenge to bopotani ndenge bopoti et selinga ne sengo fesinga na pasi alors comme na ngezali nini na zo kota na popo bate dikambo ya copie ya culture eza mindono mingi malamu na ngezali po nini moto munde ebite ke mondele pe ayebi papier oyo ezali Afrique na papier ezali ya poto. So comme tu papier ou en Afrique, ou celui photocopie na papier aux aéroports, ou même le bureau à l'État, bon que papier ou en Afrique, papier aux aéroports. Et c'est le biso bayo te ko fa na mboka mondele, te ba pe question de copier, mozu sotika, mozu tozwa. Parce qu'il y a une différence, il y a l'autre de copier. Alors, copier on est dans la nini, tu dois copier kasi tu dois bâtir na copier en côté.
bango ntango bazokende libala bazokende nango na contrat ne bakende na contrat mosala mais bien sûr tokende libala tozokende na contrat libala tozokende na contrat te tozokende balobi na nga fona pesa 30 ngombe munduki